Bonsoir, bandeko, balandaka la star, place Bozali, na pepino, bonsoir, bonjour, na ba air écoute libino. Bonsoir, na ba more nanga, bonsoir, na ba mores nanga, toyesu na puka lelo ya kosolula. Eloko yozo rene na komite na ba kwa angola bandeko nanga. Yo na bibo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV. Okomona makambo eza wana bandeko nanga o cliquer. Soneri wana soki nazo bwa kama eloko ozala kama na ta omona kango pe bo like yango ezo sunga biso tozo sala musala moko bandeko nanga na soki appel moko ya ndeko moko ya mwasi abenga kinga awa apesinga lisolo neza passe pena mame asengele ka partager nanga pamba te biso surtout na comité biso ba kwa angola tozo mayele ndenge nini ya koki kovanda na bandeko mususu na bandi lisolo wana bandeko nanga se wana benga abanaki kosala c'est qu'on a banako sala à temps plein quand on banako sala à temps plein na ba temps plein na banako sala banako tika mwana na crèche biso na poto yebi crèche zanini na kini pe boyebi peste boto tika rabana so zo sala tiki bana so ere koki oyo kibongo oyo zo mwana na yo siko ndeko na mwasi azalaki na camarade na ya mobali asala kate camarade na mobali bandeko nanga azalaki pe na mukanda te o mona bonga ke azana eloko nzoto te do azana papier te basola bien na muninga na epake na musala ke tika mwana na crèche tout ça ezalaka nango kaka ndenge ezalaka na mboka ya poto siko ser wana ayebisinga bakomaki na mama boye muninga ne wana akomema ko souffrir abana ko zanga ta 10 € pe za lisolo ewuti na ngambu abana ko zanga ta 10 € 20 € bandeko nanga ya kosomba ta mafuta siko camarade a proposé alobi ma copine est-ce que moi ezate lokolo ke no tika mwana na crèche lokola nga na sala nga te opesa nga mwana natika na mwana na ndaku na yo comme ça fin du mois okansaka moi quelque chose ba fête peso ya talaka famille na kin ba peut-être moi 50 moi 100 na tindela bango munene pa bise papa mezate tozo moi ta comme ça na koyeba nini tokomi kosala fiena pe tanga zongi na ndaku amonaki idwane eza mabete pamba te apesa ka pembongo ebele place batikela kae mwana asalaki ba calcul nyonso to a préféré ki abi OK c'est comme ça na pesa muninga nanga atalela kanga mwana comme ça na pesa ki moi quelque chose papa on a foutre na crèche za moi likolo na on azo pesa ndeko nanga Congolais eza nango mo eloko mo ya mukeka eza ko ya edenga ngape na ede bandeko nanga pamba te bazalaki ma ba camarade to binga ke ba pik bazalaki ba camarade na tonton wana mais na tonton bazalaki na bango na eloko moko te ke yo sengse moko amour non bazalaki rien ke ba camarade bandeko nanga wena bi eza lisolo ya passe pe na mawa se wana ekomi na mambo boy akomi kopesa camarade ni wana mwana donc frère na koma na ndako ya fi wana kotala ka mwana kotika na mwana tant peut faire tant peut ya ba lami ba lié tonton na kibongo akei ba sala ka bongo elekaka nango siko ekomi na moment moko bo bandeko nanga mwana mwasi mwana pardon azalaki na 8 ans jeune fille mwana na tonton ba tika na ndako azalaki na 8 ans siko comme na maman boye au lieu mwasi na ke na ba temps plein adimini mo ba air muke soki ake musala ayenda ku atali mwana na ye mobile garçon na kibongo ake epane na foyer kaka bon ti eko koba na mama bo bandeko nanga eza lisolo ya pasi pe na mawa frère wana tellement que banoko va na mwana na mwasi mingi mwana na na âge 8 frère wana bandeko nanga akomi na makanisi ya mabe poto mona ke mokili eza ya kobeba mokili eza vraiment ya kobeba bandeko nanga ya basi frère wana ayoki bongo tonton wana ayoki bongo akomi ko toucher neti mwana tonton na komo toucher mwana bandeko nanga mwana ya 8 ans eza lisolo na pasi pena ma lisolo na yoki bandeko nanga biso ba mama ya bana esalaki pasi pena mama ko ka lisolo ma ya miso nanga etangaki ya komona tonton na mukolo abebisi mwana wana ya 8 ans tonton na akomi bimana mwana wana na 8 ans donc akomi kwa bize kwa akomi ko toucher biloko ndengwana mama na pa yebaka take na ka toujours musala soki tonton na ena ndako mama na bimia ke musala tant mama na zozo na ndako tonton na suka ki bon ake epa na ye na foyer comme habitude ndenge azalaka na foyer et comme siko na mama moko boye azotika mwana epa tonton na mwana na komo boya reste avec tonton mwana na zoboya azolinga te kopusa na pembeni ya tonton te mwana azokoloba te azopusa na pembeni ya tonton te mama a comprendre ki yango te abeti kara aki bongo abimi abisa ngene na ba caprice na ye ekosila nango kaka mama na atika tonton na atika suna mwana mama na yoki bongo akesu musala kara bongo ti mama na moni moyen akoma mwana alelaka kaka soki nazotike na maboka tonton liboso bana kolela te siko akomi kolela problème nini mama pe akomi pe ko tirer moi attention mingi et pas ya mwana
ezalaki jour moko mama nani ta expliquer nga amemi mwana na ye na douche bandeko nanga azo sukola mwana na ye tanzo sukola mwana na ye akomi koganga mwana azoganga nini asukola mwana boye mwana azoganga bandeko nanga boye ba ndenge nini nazoloba lisolo pe ndenge nini bo comprendre nga ndenge nazoloba aza lisolo ya passe pe na mama na amoni mwa ete mwana azoganga mwana na butu mo be mwana lelite mwana azoganga mama abangi abi OK le koko mi butu moyena keno hôpital ezate mbe moyena benga ba pomle ezate si c'est comme ça na zelata lobi ngai mona memaye na hôpital tant amemi mwana na bandeko na hôpital docteur azu mwana na tuni mama problème nini yo ye na mwana na hôpital akomo expliquer bi soki na remarquer na osukola mwana ozosukola mwana ki mwasi na ye mwana azoganga ganga nazoba te problème nini mwana azoganga ganga nzo ndeke tant mwana azoganga ganga tant mama azonika se ya mwasi mwana nazo mona ndeke mama pe azoninga toucher ye n'esprit ya mwana teme ke papa na abaloko toucher mwana wana wita koto mama okolo mwana zonga sukola mwana na se na ye ki mwasi mwana na akomi koganga ganga mama na a expliquer docteur babi OK tout ça c'est be examen ba c'est be examen nyonso tu bandeko nanga docteur a ABC mama wana kabi mwana na yo aza na wita mende tozomona mwana oyo aza ya kobeba mama na bi mwana aza kobeba na sens ni abokange na maladi songolo bien eloko nini docteur abite mama mwana no aza kobeba na sens ni ke mwana na yo amona batusha déjà mwana ba bebisa mwana mama na bandeko nanga abi batusha mwana ngai nazala kaka ngamo na ndaku na mwana nanga nazala na mutu te suko ndenge nini mwana batushe mwana mama na idée zalaki te ke camarade na mobali akoyi kosala acte bongo ke mwana wita abana kotusha ka mwana na se biloko ndenga mama idée zalaki te mama na bisi docteur makamno ozoloba nga na ndaku na lala nga moko na mwana nanga naza na copain te naza femme seule comment ekoma ke mwana bozomona ke mwana aza akobeba ti docteur atuni mama est-ce que na ndaku nozala na mutu tabi nazala kaka nga moko na mwana docteur sko a développé moi lisolo bi est-ce que otika quelque part te abi mwana nga bana okene crèche mais na kata ke crèche na kama otika ye na ndaku na muninga na nga moko boya mobile bavanda kanaye papa na lubi tout justement lokolo ba otika ye na camarade na mobile il faut que to landela suksa likambo e wuti wapi ese wuti na crèche be wuti na ndaku batuni mama na dati nini mwana oyo akata ki crèche bapesi dati wana na dati ezo remarqué ke mwana batusha ki dati a crèche eza un peu ya kala dezo mona le omu esalami mwa sika na minute wana mama apesi kombo ya tonton wana abadaki kotalela ye mwana na minute wana docteur tanga yoki bongo bata social pe bakwe na hôpital police pe akwe na hôpital ba expliquer mama a expliqué docteur muto bano tala mwana azalaki camarade na mobali blablabla ko ndengwa kande na nguto lo bawana na minute wana bandeko nanga social police yoki bongo ekoko ya nandaku ya tonton na bango tala mwana eke na foyer tant eke na foyer bakuti garçon ngote tant bakuti garçon te batiki message na réception bi soki mutu kingana ye na kombo bobo bisaye a se présenter na police eza urgent bon maka tonton na remarqué que oui na sala ki mabe c'est que likamango est reversé tonton na akimi police tant akimi police habite que na mboka poto bandeko nanga okoyiko kima mbila te na minute na mbila apandi pani mwa batu na ye siko na bakwa koko balandela garçon wana garçon na ye bakate bandeko nanga balandela kae garçon na pe ser wana abenga ka pe muninga na mobali te garçon na pe abenga pe muninga pe amwasi te konta ke katana kaka bongo police ebseki mwasa na zala silence ko benge te loko moko te selo kola eloko ezala kite mwasa na kata motema ne magasin ba blessé intérieur azala ki na passe mingi mwana ya 8 ba baby se na camarade o asunga kami bandeko nanga ti ekomaki na mama moko boy police ayozwa garçon wana tant la police a kangi garçon a même na station à police ba comme tout na garçon ba question kombo na tout ça oyebi likambo sali onga na bina likambo na sali te bonabo ba rappeler tonton abi yo ebite ke obandaki ko aider muninga no moko tala ma oui tout justement na bana ko aider kuta ba opesa ko mbo mo mukia sani mwa bo maneti fiena na maboka police et pourtant police ko rien avant na lisola mutu wana o bana ko beta police na besoin ayeba malubane o garçon akoluba garçon bande on a pe akomi pe ko expliquer oui na banoko fana na banoko ke ko aider muninga na ngamoko pana tikani na mwana abanoko pesa kaka 200 € par mois tout ça bloqué ndwa police a bisie oyebi ke mwana na mwasi ya 8 yo obebisie bana moko garçon a sutuki on a bebisi babi toza na besoin resamba na ote mwana wana yo obebisi mwana na ya 8 na minute na balonge na station police ba yo kibongo ba ke na ye na
bakangi bameme na prison to bameme na prison ndeko na nga ezalaki mpe pasi na mawa ekutaki tontona azalaki sa mukanda na minute mpe polisi mpe akangi garçon wana asali presque 2 mois na prison eteke balandelaka eteke garçon aluka intervention libanda esimbaki te pamba te azalaki na sa papier ka oyo asalaki bandeko na nga so azalaki na mukanda alingaki abeta prison na poto me lokola azalaki na mukanda te bandeko na nga polisi akangaki ye asali 2 mois na prison na nsima na bandeko na nga tozoyoba na minute oyo tonton wana aza na Kinshasa barefule ye aza na Congo. Yango eloko nini nayebisa bandeko na biso ya basi oyo ser wana alobi bandeko na nga toyebi ke vi na poto eza facilité na bana moni vi nyonso tu tosalaka basacrifice ezalaka kaka soki oyebi ke ozosala bandeko na nga ninga kaka opesa mbongo na crèche oyebi ke mwana na nga aza safe mwana na nga ayebi ke likambo mabe kokomene na crèche te so likambo mabe ekomi na crèche ezalaka mpe rare mwana akenda na crèche likambo ekomene na crèche ezalaka mpe rare baka bongo yango ser oyebi ke biso tomonaka ozofuta mbongo ebele na crèche ozodepense mingi mwana azokende kotikana na crèche mais tozoyeba te ke place nini tokende kotika bana place oyo bazokobebisela biso bana bamama oyo bozotala nga na pokwa lelo toyebake na komite so bakwa Angola place baye na poto bapédophile bakomi ebele na batorage na biso surtout batonto bayaka mingi na ndako bandeko na nga il faut tobendaka bana na biso matoi ya kokebisa bana na biso ya basi soki omoni tonto ayaka awa beti ombata na fesse il faut yebise arrête tant que yebise arrête aya pe ko yebisa o mama soki te bandeko na nga bana ebele baza wana baza kobeba batonto toyambaka neti batonto babebisela biso bana batonto tomona kondeke bandeko tozo bango kwa bandeko bango na mutema na bango bazoka biso lokola bandeko te bango surtout babebisela biso bana yango lo nango bake bandeko na nga totikaka bana bisika nyonso tuto omoni otika mwana oyo epa camarade eza pasi mpe na mara parce pamba te ndeko wana mwasi ayebaki camarade ne na caractère wana te ayebaki te kakoki kosala bongo me eya kokomela ke abimi na ye moi mpe tokende kotika bana eza kaka nzambe mutu ayebaka nzambe mutu ayeba mpe totikaka bana mpe tobelaka grâce ya nzambe likolo ya bana na biso eza facilité bandeko na nga na vie ya poto omonake ozozwa salaire moke oyoki otika mpe mwana crèche ofuta mbongo ebele oluki okende otika ta epandeke moko ya mwasi bien pandeke mo bozalaka na ye bien pa famille moko bo eleka na mboka poto me bandeko na to ça très attention to yebaka place nini ya kokoki kokeno kotika mwana bien mutu nini okoki kotikela ye mwana na ndako pa mate bana ebele na poto bandeko na ba baby avant âge na bango kaka ba tonto o bayaka na bandako ba tonto to lambelaka bango ba tonto to sungaka bango bango kaka wana ba bibisela biso bana na biso. Merci beaucoup le bandeko nanga Obolandi la star ni émission surtout sur avec la star ba bandeko nanga bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV balobi to yede Mabia Star TV na chaîne na e oyo tozoluka ba sponsor alinga yede o pasa pe na lisolo ya kopesa e koki kosunga comité so ba kwa ngolo bandeko nanga numéro de téléphone nga zali 0044 74 044 86 160 bandeko nanga soko obenginga okozwa nga moko Mabia Star na telefone. Merci beaucoup na bandeko oyo balingaka nga na pe bino mbote mingi na pesi mbote nanga na dadi Ilene babi l'homme en or babi yende camarade na Mabia Tongo na pesi Willy Chocha na Catalan na pesi mbote mingi na pesi ya Ari na Belgique mbote mingi na pesi Désiré mbote mingi na pesi nene nzamba babi monsa zanga kama bendete na porte-monnaie na mboko Autriche na pesi bino mbote mingi place Bozali. Merci beaucoup bandeko nanga vous avez toujours branché na chaîne Mabia Star TV babi makama bien ezali soza lisolo bandeko nanga obengi la sa to solo ndenge ndeko apesinga lisolo to solo li na tangi nanga komba mutu te pa mateza passe pena mako exposer ba komba batu bona public ya mu batumi balingara te ko tanga ba kombo na bango. Merci beaucoup bandeko nanga ba butu malamu na ndenge bino mingi bobo satu s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV balobi makama bien ezali pe ndeko nanga to ba ndenge ni ya kosoa na bana ezala ke to salaka ezala to salaka te to ba ndenge ni kosoa bana na basi to bomelaka bana biso ya basi likambu te il faut to louer sa bana biso makamu nyonso to pa mate bana biso ba yebi pe mingi ko soki yo maman zoka pe mwana soni zo bomela mwana soni tonton moko wana ndako ya aya ko bebiselo mwana ako dioda mwana na diodi mwana noka mwana beba oyebaka te mwana beba na âge tende ko wana na âge ya 8 ans ba bibisele mwana âge ya 8 ans eza passe pe na mabandeko na ba tonton bosala ka bongo botika so bosala besoin ba basa na pote bele baza kotula so zo luka mwa so zo mona te contacter toujours la star hein ako pousser numéro bas oyo o bazo luka mibale comme ça au sala ba bêtise na okuna ke bo bebisaka bana batamike. Merci beaucoup bandeko nanga tokomi na suka bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV. Bye bye.